ezwa bango pour occasion ya biso se débarrasser na bato yo yango yo toi occasion de chuter Congolais mo dans na lisacité toi na libangati nzambe ko décevoir biso ba congolais te coronavirus ezwa ba même ba combattant même boketu coronavirus est raté été ah nzambe boketu ndure bato bel nerere coronavirus ezwa boketu nzambe ah boketu coronavirus ezwa sundola bande konela ngwaka akipa bango ta koma combattant mo finga atuma drapeau Congo nzambe coronavirus ezwa boketu ezwa ba police nyonso même bana poto o ba alimentaka bitumba ya est coronavirus elimbisa bango te na kombo na Yesu amen. Comme nous tu n'as pas de tolo ba yango na peso exemple yayi mais fallait pour balezo il fallait azongi lelo ceux qui ba moni fallait azana la quarantaine ceux qui nini wana est-ce que ceux qui azana bord wana est-ce que ba yeb ça fallait pena ki na quarantaine ba yeb ça fallait que on la parlait fallait tanga azonga ki fallait pour panae ki dikap nae akabeli batu na kingasani akabeli batu na bumbu akabe donc ya on est na zolo baké ministre ya santé azali noko na yo biologique il doit démissionner. Il fait honte à peuple congolais. Il doit partir. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Kouli Média Télévision, Rachel Caramel, je suis encore là une fois de plus pour l'empêcher s'habiller toujours d'actualité. Mais toi, Bibi, surtout star, Azaka manko actualité, Azaka manko, Azaka coronavirus. Na boyende na yembi pour la bino Paul Tossou Azali Bongo, analyste politique. Mo pandi sangwe monene obiso stoyebi, balobi soki omoni deuxième œil boulou yeke, Azali ndeye le patron. Na yende tokoso la bongo maïtel Bongo. Ça remonte à bande idéologie boulou yeke depuis 2014. Sur boulou yeke kota na Congo. C'est au sous à Paul. Comprends? Oui, vraiment. En tout cas, Baroye Bayo. On a des réseaux sociaux, on est dans le théâtre de chez nous. Donc, ok, na Baroye Bayo. Baroye Bayo, en tout cas. Donc, on a pas ça, il y a ce a sans impact, à tega caro, à tega bacaro, de fatika, bacolo idéologie d'Ababisu. En tout cas, alors. Heureusement, comprenez. Oui, bien. Naïbi, quoi. Naïbi. Ah, n'a pas eu un temps à combo. La minute. Eh yondo ebi na minute to ko beteli solo ka coronavirus azali mopandi sango ozali analyste politique au postulaka lelo ozali leader d'opinion ce qui olobi ba koyoka yo alors to ko beta masola coronavirus et loko liboso ngana ko tuna ko lingana yeba point de vue na yo coronavirus pona yo existe ah wala Kinshasa. Merci beaucoup de Konangai c'est pas l'introduction française le bolo la journaliste à France 24 donc ça moi donc attends mutazana coronavirus ça pousse peu mais de abikine déjà. Donc coronavirus c'est ça qui existait eza nango ezo boma de mindele ezo boma mindele na ndenga mukete na Kinshasa na biso coronavirus peut continuer na koloba na Congo parce que ba kamsu na Lubumbashi déjà et ça paraît déjà 3 cas donc na Congo mobima to na 45 cas ça reste à vérifier pour ba 45 cas on eza ba politiciens eza solo to eza lokuta eza vraiment boulueki to ndi matin mais eza compliqué mais au moins de ce que je sais que coronavirus c'est ça qui existait ngai nazo senga ga eloko moko eloko nazo senga na bandeko na ngai nyonso ya Kinshasa ya Congo mobimba to lekana ko se protéger to lo baté ba politicien ba zo li ambongo na bango boete non protège-toi parce que lelo soki yo kufi sui lelo yo kufi yeba ke famille non de tikala itikali ko souffrir na simana o ko za ga yo ne mutole sa beaucoup la bango alors il faut qu'on se protéger que ça une bonne chose parce que lelo on a Congo toujours négligé ngo on a maman ba image na ba vidéo ba totala ba teva mindele ba ça va blague ta tin États-Unis na Chine na Italie un peu partout les autres PC donc tu dois comprendre que yo on dit coronavirus na kati Kinshasa pe na Congo mais to ya ko kamwa uza mopandi sango moko pe l'hôpital national papa le malemba molia s'il faut ko tanga kombo a bebisa ki pepe ngolé na mutu alobi coronavirus ezate F bazaiba alobi coronavirus ezate mais en autre grande surprise yo tangi awa 45 pour tangi à 45 cas toi déjà na 3 morts donc tu as le 42 cas mais quand de vue il faut tout sur bien. Papa Molière c'est la structure tout ça là. Il y a le président et les premier vice-président, il y a deuxième vice-président. Donc pour vous expliquer quoi, que ceux qui ont même Babiso sont à deux billes, tout douter qui n'ango. Parce que quand il y a le bosso,
Et c'est là qui vraiment flou na flou. Et ça qui flou. On dirait que parce que Dieu n'a pas bon andi maga que nous avons un coronavirus. Vous comprenez? Conséquence c'est que nous avons des nini. Tant que comme nous avons na quartier 7 bulu eke kota kate e koti. Ba malade nyonso bazaye kuna mutu simba akimi na ye. Na ba médecin traitant bakima, na ba infirmière bakima ba yozonga sima. Tant ba yebisa bonte Dieu wana za copte salaki ezalaka bongo. Yango moni memba même maman na biso obi que maman Eve bazaye bana mwana nga mo za komona ye. Donc c'est une dame aibinga to ibani très bien dans ma famille. Et puis même kulutu nga le malema basaki na raison koloba déjà na début qui non j'ai boulu eki. Mais ndeko ngai ba kinoa bien que c'est là. Il faut to banga muke que surtout se laisser faire. Na faiblesse, il y a ministre de la santé ou azo kokate, un ministre qui moi je demande qui doit démissionner. Attends quoi ça fati, il faut démissionner parce que azo même trouble na mito ba congolais, azo ba communiquer té, azo ba lobate, azo ba lo lukati. Aussi mi place à mon touya brenza même biso. C'était quoi encore après papa le malemba, au tunenga lo mombo. Donc et là on a c'est très capitaine de Konangai que il faut ministre a démissionné. To blaguetti. Fati béton, Fati bico rouge, voilà les hommes. Oh baza ko ndiro na berere. Ebele. Ministre comment on est? Je le Makelele. Té, Makelele hier aux deuxième prise. Mais première prise est ministre de la santé. Quand nous avons combo dans la communauté. Donc nous avons que ceux qui sont dans pays mon crédible et responsable et politiciens, ce monsieur devrait démissionner maman. Pourquoi? Il faut démissionner maman communiquer ma bé. Tout le monde est stressé na Kinshasa. Coronavirus. Bazo là taba cachine. Cachine on a bo là pendant combien de heures? Ba tu me sou ba éviter. Cachine c'est pendant 2 heures, ba pousser le côté donc aucune quoi aspirer na ba poussière. Donc communication moins. Communication moins té boulu yeke. Yo nzambe boulu yeke donc boulu yeke pe côté. Donc ministre azo beloko lukati. Celui bino boyeko luka mbongo. Mbongo na mama mususu. Mama malade ya batute. Mais a to koloka yo koloba ke corona izali. Peuple congolais lobi boye mama F Bazaïba ben o lobi apesi o pesandoi papa le malemba o lobi vie na yo kati bozana structure moko ye président mais lelo o peuple congolais lobi basenga pardon publiquement basenga pardon publiquement pour ba ministre fasenga ministre te yo to ba mama le malemba na F Bazaïba non non mama quand on est à liboso biso tout dutaki nango ba basenga pardon pour ni et pas ministre peuple en erreur. Mais c'est parce que le ministre il avait mal communiqué. Si le ministre a le mais ministre Félix Joseph Kabila mon autorité morale mon chef direct au Lelo il y a Congo et c'est l'autre Tondimi bino pe yango coronavirus botumi mbokati bino batu dépêche yango botumi de mbokati moins de 2 ans pour gérer des mabebo et bon 5 ans. Joseph Kabila vivant. Joseph Kabila vivant. On s'est condamné ministre la santé. Donc touché il y a ministre de la communication touché le communication moins. On a bengisaki batu pour la sensibilisation ya mambo corona. Maman c'est mon droit maman. C'est mon droit. Yebsanga odima to soit pas na Kinshasa lelo est-ce que digital Congo zanango. Odima tungana nango lelo na Kinshasa na ba chaîne ba benga mike wana. Est-ce que télé 50 zanango? Et c'est ça. Chaîne mike dio za magazine, mala chaîne mike. Non, ba ngoma finga ba chaîne biso to legaliser bilo mike. Yo ebi ba tu boni ba vendre la télévision pour la deuxième œil boulou qui apporte soi. Na ba palais. Et c'est ce qui pose les problèmes. Même lingala facile kurutu nga za ba basu. Yo ebi ba tu boni ba vendre pour bazela ba on a pourquoi? Ben faut lingala ba magazine c'est belé na Kinshasa. Yo ebi ba tu boni bino bokezo ba chez le roi Nzondo TV. On reconnaissant, on dit mais ça arrive non. Tu n'as reconnaître rien dans buso bana boya. Le roi mangamtobe tawa coronavirus via au France on dit à Rosa nango mais il y a d'autres moyens na Kinshasa ba tika simple. Wana ngana condamné nango. Mais na ba magazine toza parmi bato batale na Kinshasa. Donc c'est clair. Non. Zakari. Bon, ane vient ngai. So ina continue mama au sala to ko sala te, ngape na sala ye. So ngala ya sala ngape na sala ye. Sala on lo so ba bi bulu yeke please za yo deuxième yo ba yebi za yo grâce à lui. Mais grâce à qui? Al Zakari. C'est parce que na mayele. So na za mayele te. So na za mayele te, mbili bato balanda ngati. So na sa biloko mo ezanga mutuna makolo bato balanda ngati. Donc na mayele yande ngamuketi.
coronavirus babi l'isolé ko beta babi na kuna na aéroport andili mulu ye kendenga mukete quand ndenge deuxième et le bara et comme soki mutu aye a fini police mbongo aleki a fini police mbongo aleki nous tunanga zakali nde tolo ba yango wana pe so exemple yaye mais il fallait pour baler il fallait azongi lelo ceux qui ba moni fallait azana quarantaine ceux qui nini wana est-ce que ceux qui azana bord wana est-ce que ba yeb ça fallait pena ki na quarantaine ba yeb ça fallait que on la parlait fallait tanga azonga ki fallait pour panaye qui handicap nae akabeli batu na kingasani akabeli batu na bumbu akabe donc ya on est na zolo baké ministre ya santé azali noko na yo biologique il doit démissionner il fait honte ya ba peuple congolais il doit partir on comprend ba yebi mon salaté na aéroport boutique zakari ba baso outi France à continue ba yebi c'est non il faut à la quarantaine oh maman oh keba normal ngala za quarantaine ngamoko akele pana ya combien quarantaine au level la 14 jours vandi na eta banota molana ye akaboli ngo ko nguba apesi ngo bato ko nguba est-ce que vous comprenez si to beta ministre santé maboko pas un ministre parce que les lois sont congolais ba kufi so namba politicien o baza complice a bomisa bato na est na ye ministre la santé o oti la frontière na biso polele a oti bato mo compétent dignité na entrée aéroport na biso différence c'est rendez-vous bato bakomaka o 5 ans bakufi ye rutu fatia o senga démissionner te biso ne to salele ba pétition corona o bimate ba moni fula bato na boulevard o nini ba boya ki plus de 20 personnes maman to tambola parce que ministre wana abo misabiso yo ebi na Kinshasa lelo yo tito koma samedi bato ebele wana kufa na nzala avant coronavirus ezoyer akufi na nzala ba mesure prise pas ya bakonza mboka yo na moyo to hotel mais nécessaire obi ba mesure prise na hotel melango te fachi ba sele ba discours atanga tout ça atanga kita lobaki et c'est que c'est batangela ki discours ba che atanga ti a président de la république si ko bato ba sala ki ba discours wana caméra na bino nyoso bato santé ba solution ni obino pesa ki chef de l'état moi je demanderai le roi likama transport bobi misami tuka nyoso ya ba soda na la police nyos ça la transport bon va nommer ma bato na baro fele c'est simple comme bonjour pourquoi parce que les lots bato va souffrir moi ba bimezate ba kendezate ba zando déjà lobby zando fungoma pour ton nanko je t'informe déjà les lots na zando bato ndango bateki non na informer que les lots na zando malo bango bila na mai ah papa ngobila mama na yumbia ko gite bonga ande bato ba okela ba kila bato zo landa iti donc lobby zando zo zonga nango baza maman yuzo na Kinshasa yo lo bono bato ba bimate pona coronavirus yango tunangani bakango zo bima ebi makomi na Gombe ebi ma campagne ebi ma Bovan yo ka kote zo bimela ebi mana bumbu te na Selemba ote na Masina te on a je sais pas si tu me comprends maladi wana nzamba tina na Congo po ya koboma ba politicien nyonso ba yibi mbonga Congo ba politicien nyonso ba nyokola peuple congolais ba politicien nyonso oh lelo ba bota na basi na biso ba politicien nyonso coronavirus coronavirus na ba député nyonso ba nomaki coronavirus etika bangoti tozana yowa tunangai combien de cas nyonso bato bakufi baza wapi oyo dirikaba bato o bazala teming Zakari baba baswe o bazala teming o azali conseiller anani yo o nano ka bango na bango oyo mulongo yo muta pusi mo wazi coronavirus n'existe ça o idea coronavirus ezu maman ndunda mwana sirage mwana teka nguba iko silisa bango pona nzamba juste et bomi bato bela ailleurs awe ko bomanga ba politicien belé deux ministres déjà des ministres nationaux na gouvernement ilukambo yo ba la coronavirus mais problème soupe ngwana ba pour gouvernement bi corona mais pas ba bazo banga na ba pays mususu mama na ba pays mususu premier ministre azali atteint bazo tanga comme premier ministre mais ah bazo banga yango le motu na te ministre ya santé ministre santé lobaki selon éthique et déontologie et pekisi bango batanga kombo ya bato baza atteint na ndenge nini de cause yemo pas atteint ah oui yeta mazo banga wana do yepe azate mais pourtant bato biso batini message balobi que non il faudra dévoiler kaka po ceux qui le lobat bayebi que mutu ngani aza atteint mutu ko examiner que te azala ki pemena nani azala pemena nani azala ki pemena ye lelo bazo kotanga parce que on dirait bah ça c'est biso ba théâtre de chez nous on n'a pas besoin de ça vous devez éviter ça monsieur le ministre
vous êtes responsable. Osama yele, Osama boigna, Osama me bele bele na mutu. Wana seveno tonda. Mais ma coronavirus est là au Bundé, monsieur le ministre de la Santé. Oh, boni boy. Communication moins, sensibilisation pas petit peuple na cité moins. Ceux qui mutu lelo azuli kama. Ba internet wapi ba ochai ba bombe wapi. Ezo e bana dans ngote. Bon lo baté. Il faut que l'oba, ce qui m'a montré déjà non ngana atteint. Hier moi mi keli l'hôpital on a papa et ngana atteint. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Bozotika mutu mutazala na kimbilangulu kuna allez mutazala kimbilangulu imagine-toi qu'est-ce qu'il va faire. Agoya bano l'hôpital. L'hôpital avant baché du cinquantenaire ils appellent ba ministre na ba député na ba makango na ba bango. Nino ngalema ils appellent ba bango na bango allez ngana yo suite aux allées atteint batini biso na chinoise et puis chinoise ango bambete za otanga bon inerbe ba to ke inerbe bon inerbe wana babi kapona ba examen bon kuna na ebité babi ba sur 4 hôpitaux donc il y a théâtre de chez nous les politiciens vous devez considérer le petit peuple toza na un temps toza o ils a participé mawa donc il y a beaucoup de Congolais qui peuvent mourir. Les Congolais vont faire belé. Donc, bino botika na bino parce que boyi bimbo ngambo ke belé. Batouana, na bino ba mona capacité. Mais yeba, ba mona pasi. Coronavirus ate kei. Et ozongi la ba on a deuxième prise. O la ke la bango za musala nzambe utanga ki komba wale sawa. Et bon comment wale na nzambe. Wale sa musala nzambe biso to za ba. Musala nzambe ko kanela ba. Te ko kanela to na lo moment ya vrai. Et ça occasion nzambe fa frapper tous les politiciens miyibi. Les sanguineurs, babomi. Batunion so CP atanga o communauté tozana batanga so keza solo coronavirus zo bango mutu mo katindi message ya bio ba wale sa tout banani ba pasteur kotanga wale sa te aza pasteur wale sa lo sambo ya lo bio sambela sali nani message na télévision puis ba ko senga mabonza na ba mpesa te maman wale sa s'il vous plaît qui fanatisme te c'est parmi les pasteurs boss. Le pasteur Ozana Jet n'a repris le quartier du Congo, c'est Kabundi Walesa. Il vend dans Ndolo, soit il a asili na sikona kenolia mwana mbujimai a matine Jet na kirulia mbo. Ali mwana mbujimai na tongo na poko azongi nai. Vous comprenez? Walesa. Donc baza ba pasteur o bazana na miselekete, ba pasteur ba gegete, ba pasteur non te. Walesa c'est un homme de Dieu crédible. Walesa a osenga mabonzani. Atongi église na mbongo nemoko. Wale sana déjà ça dena mbongo na déjà nzama pambole na ndenge na mususu kotanga wale sama ma théâtre te omoni ba vesi sonika futa ba sila lokola mungu na mai Denis Lesi tente milou les restes yombo donc coronavirus et puis malade puis qui diabolo pe surtout la ndango pena bien moi qui ndoki ndambo ezana kati baloki ope mingi bandeko alors balobi pour la kokima bokono quand même moi conseil pe mona bandeko kokima bokono to respecter mambo Organisation mondiale de la santé balobi tout sur la maboko bien ko sur la maboko awa mingi ko sur la mingi ni kango pena bien hein et puis cachine et puis donc nyonso o mesa sengi to respecter yango mais au gouvernement sengi ba respecter mais au gouvernement sengi fachi pas sengi pe mabete ben individu mususu wana soki banani wana nde se sont ba ndure na bere rebele ya onde to senga nzambe na lola ba police congolais ba bika na poison ba benga banganga na bango ba big sa bona poison na Goma ba oya mais ba politicien nyonso nzambe ba politicien nyonso o ba yiba mbonga mboka o ba détourna o ba viola o ba botola o ba bomisa bandeko na biso ebele na est po bango bazwa ba minéraux fele nzambe te ka bango te nzambe même na batala mbuka ndamba na kati nzambe sunga bango coronavirus ezwa bango nzambe c'est ça ma prière. Et zo bango pour occasion de se débarrasser na batoyo yango yo ton occasion msute congolais mo dazana lisacité ton libangati nzambe ko décevoir biso ba congolais te coronavirus zo ba même ba combattant même boketu coronavirus est raté été ah nzambe boketu ndure bato bel nerere coronavirus zo boketu nzambe ah boketu coronavirus zo asundola bande konela ngwaka akipa bango ta koma combattant mo finga atuma drapeau Congo nzambe coronavirus zo boketu ezo ba politicien nyonso même bana poto o ba alimentaka bitumba ya est coronavirus elimbisa bango te na kombo na Yesu amen.
Merci beaucoup, c'était vraiment un réel plaisir. Solana Babi, deuxième œil boulou équipe. Donc Paul Toussoua, merci à toi, merci à Bande Kotou. Bozil Boaka Kolandabis, en tout cas, merci à toi maman Françoise Vita, merci aussi à toi Babi et Lilindi l'ombre dans les King, Papa Thierry, merci à Bande Kotou surtout Bozil Boaka Kolandabis. Merci Délene Maweja Kaozara, toujours si ma caméra pour la routine de la Sobilili. Merci Nabine Batouara na posé en France qu'on a passé Bozali confiné. En tout cas, Boba la santé. Je vois ma grande sœur propre jolie Okitawuchu maman docteur. Je vois aussi ma tante propre, maman Christine Eloko. Merci à toi, Babi. Moi, c'est à mon aîné. Moi, c'est Ngambi, moi, la Moulouba. Jocelyne Moussa. Merci, Nabandegolo, surtout à Kojek. Merci, en tout cas. On se voit à plus tard.